Osa ngona nko. Kasi biso ba congolaise te. Siko osa ngona nko mwana ya mutu. Yo moko lo baki bon eloko ngeko taki na baka on a fodo. Na bon baki on a bota. Siko bo sisko mwana ozonga te papa mwana. Boyo. Ezaka osaka kinkoka kanai. Osa ngo Bazou kaka. Déjà kabola ba on sait tout. Merci à komi mutande. Pourquoi pas que dans l'état ba ko pesa moto asa plus stable. Yem dans mwana. Fort possible. En tout cas, Rebo aza stable. Te ceux qui non ça tiki mwana na Rebo akoma ko bina loi mama na ni nani Rebo. Ni nani. Mwana fois qu'il des classes ako là-bas protéger ba parents ya Inospi sont des parents très responsables na bande gona basi. Ba s'occupe très bien à mwana. OK. Rebo aza na liko baza na barando na ba on a ba Anita. Rebo sa carrière na, sa carrière na. C'est ça. Anita wazana. Oui bien tu m'arabe. Ibayimba. Azaneni. Ah bato ba Kivu Bukavu oui bien te Luka ka omona wana. Bato ba secteur wana kaka. Nana yika Rebo nana ni. So moni fas no yeba ega. Bon oyeba atika pe ba nini mwakala atika ba nini mwakala. Abota na gaz mawete na gaze je sais pas si oye bien. Ouais abota na nani na baza barando na baona ba gaze na ba Inos na ba Anita na super ba luka nini na eba raté. Baza pe ba millionnaire te. Ba se permettre kaka. Oya ke fa Inos na ke. Oya ke ba swaper. Laissez les morts enterrer les morts. Mais daginga no na ba warrior pourquoi ukotaka makamba bazana matata pourquoi kotaka batu kaso ya zana est complexé ya mba seki na seki mobola te tu abi oké ko poster na tina te mobola te nani tonton promo oké ko poster tina Rebo Luka makamba oh Rebo pas à petit à faire hein bit ah oui m'tabimisa faire m'tabimisa Babi, on a fait Inos, pe na faire et Simba, c'est vraiment bien. On va regarder ma activité, hein. Mais Inos pas Zoua. Ezaki Bazoua. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Ezaki lo ba mukolo. Non. Mais mutali bosa nga me marebo na poto ya keza la faire. Faire, ouais. A invita ki abeta ba yemba, mais rebo kutalobi. Allez, toke visa. Nga bituka mibali makabo sala ka basi. Boliko bimisa basi na binote bato mosusu ba proposer ba ko bimi mbango boso. Aí vai que faire nós vai boar na ya boina. Aí que faire ça nini? Makanisa batu kaka ya ba fan ka baluka bloko eza na loko. Non les cahiers faut. Bazaki ensemble. Ah papa. D'abord à faire. D'abord à faire. O kate makamuna nyu Jenny aloba Jenny pa loba makambot. Non, pour mes années, beaucoup ensemble tango Inos biaza na s'engager non a été. Mettons il n'y a comme oui, ce qui est normal, non? Ouais, donc et ça le quoi Inos a boto là qui n'a pas beaucoup à faire, vraiment. Parce qu'elle était trop jeune aussi, hein, Talaka. Mettez le cœur. Moi qui quoi, ma meilleure chemise. Na affaire, hein? Ouais. Clip ouais, ma meilleure chemise. Moi Babi pas Zarazou à Makassi, hein, na baborna. Mais c'est quoi occupé soudain? Encore. Et tu as le barando kaya subas, mon bika ne kendrats. Là, basi. Encore fallait jouer. Ouais, ça va faire pépa. Ah, fallait olimbané, azane ka bon. Toi hier reba on peut bini nzemba on lui sous donc azane ya kondi ma penza za ya ko. Ça vrai chérie, ma ko le konda au craquer c'est sûr. Ah ouais, c'est fort. Il y a l'andara sur bateau. Bon, vrai chérie, ils ont un moto à l'ingaraye. Bah, il doit avoir vrai chérie. Il y a un moto sur mon vrai chérie. Te abose yenga te basila na ba esila que poisson. Via le bitika moi na ba. OK, les deux ont arrivé à moi si quoi. Oui, elle est jolie, mais elle a trop de temps. Depuis que panel là, bandolanga basi kitoko te. Basi kitoko te. Agasi. Bono wa sensé gaye. Basi nso kitoko. Mais au moins dit MZ au lo belande Rebo là c'est maintenant différent. Mais oui non, mobile moko talanda ka moi c'est na caractère maman tes non attirant c'est ça beauté.
eloko ya liboso yango wana po tout ekoya Non, Rebo, elle a de la personnalité et puis voilà, azana identité na moi à créer moi le on est mon simba na marque nango. Même si ça nango dégâté ba biyemba yemba na yembra wana. Na nkoi. Omoni na basi ko karika ninyo ko na moi seza ndeni. Biso mibali to landa basi na bloke belé. Mutu so landa ka moi sa lui moi sininga otambola. Mutu so linga moi sika ninga lataka. Muso linga moi sika ninga loba seplane moi sa loba kalingi moi sa sepela do akufa ka ninga loba. Mutu so la pour la beauté, muso ta ninga si azana ba physique na ye, ozomna ko linga moi sika beauté automona ati za ba bloke belé ba tira attention non. Mutu so linga moi si boye. Tam sa bingsa lambele ka bloka ligi to ya sepe ninga lamba akufi akomona afi ofuna lingi ka lamba bien ko linga ninga bele la beauté temte primara beauté so beauté non nga conception na za la monte bon c'est pas tout le monde mais nga ina natala ma physique wala te nga la natala no cœur la beauté na nous après son aéro découvrir après beauté bandona basi ba contredire nga sono ba lokuta ya beauté ka te balandaka lobi ya solo koza la bassin otali boye mo elongine ata koloba soko lobi nga mobali mo alula nga bato basenga nga bademandaka nde na lobaka bonsoir bébé ngabi mutu so mo ba ngikuto moni te akufika ni loba kwa kufa ka ni loba ka mais des vrais motos et oye mona na liboso eza apparence nenko ya lobi voilà ko moni apparence a moto yango to landaka na liboso après de siko to ya ko landaka intérieur ya moto parce que moto soki olingo la intérieur na ye oye bango na nte o mona na liboso boté na ye après le ko yeba est-ce que moto na sa comportement comment Ndeko Lopez s'il te plaît. Apparence, oui, apparence, c'est un bloc rebelle. Ndeko na apôtre Falobi, Kolobapé. Et ça fait partie de l'apparence. Parce que Mouton Loba, Azo Loba, Mouton Azo Tambola. Et nous sommes l'apparence. Oui, nous sommes un ciment. Oui, nous sommes dans l'intérieur, oui, bon ciment. Donc, même physique, il fait partie de l'apparence. Donc, bloc rebelle, on est numéraire, non? Les hommes ont bébé. Oui, ça, la question, mal tout tombe à mourir, mon à moi si. Mais papa MZ, l'option ton dans le barrebo, ah, pour maman si toko. Il se doit abassi, moi non. Ah, qui donc. Na le moi si to oui. À moi si to ba, ne me peut pas Melissa peut abassi qui toko. Nano na oba ika epa na e, okende trop vite. Et pourtant azana ba talon na e. Il pas numéro savant va à quel attendre la rose. Na ko konda e au boto les sites. Ala ka maté la fille. Ana cadre maté. Bato ba embrouiller nde kota kopa brazande embrouiller. Ba mo ba pesa e. Ba ko tambo no mbaye na ba za na vie bien. Bazaki bien copie ya brazande mto embrouiller. Ba embrouiller. Botele maman Bilia Belle, tu vas te demander ma question ba la base. Bolone réponse na e. Hypocrite wana. Mais ada hypocrite le même en solo abi biso basi na mibali ko ya biso to ko isaka bango et puis faut ça encadrement malam soza bien encadré en tout cas pour répondre comment vraiment passoire hein? Je suis désolé faut se le dire comment on est passoire il y a pas donné les codes ma cité au moins il y a moni musique na Congo bravo na mopa on est abattre la mamasi. Mon pas ça le bango encadrement, so ça encadrement to bimate. Moi c'est exacté. Moi c'est les encadrement. Et puis maman c'est a commis c'est donc femme de luxe hein, c'est pas hein, donc a bénéficié vraiment na ba bloc à ba standing ou à ba méga star. Il y a China simate keneti ke azo bois ka po ba pese ba mon non so ba ngba voyager azana place à faire na ya sûr, hôtel na ya sûr. Wow. Shopping na ya sûr, transport na ya sûr, sécurité na ya sûr, kutuku ya ronyonga kututé. Omoni tala na ING fille moko ayoka ka mama si metanga ki concert wana tanga zonga bi wow abi non azana charisme azo dégager beauté moko donc bazali baso bazo ko ta doute que non de ba critiquer parce que moi au monde na ING a salima vidéo publié abi non et bon on louer
Junior Loué Razor Rola la terre. Asali ba émission nyonso depuis amona mama si habité botika na bino. Bako sa bino. Mama si ayemba maboko na eza comme ça makambo hein? Ben oui, dit. Mon père a dans la phase juillet sini. Et puis au fou la batte. Au fou le bon et puis na levo a mama si penda pour quitter n'importe qui ça. Mama c'est ça comme Irène, ouais bon qui t'a na royaume ni. Royaume kunga. To royaume ya ba mbolina. Muto ça comme Irène wala ti couronne kuna koma kokota ba Hermès. Yo zomona za niveau na biso. Lelo bana biso mamo loba lelo ke no. Imwana akoma ikola bato nyonso. Mais na tout ça quiz mo est-ce que mise moi Congo ya ko auta na Congo bima sans les kanoke sam obino boyebi à part ba sala ba ninyo ba casting ya ba Vodacom ba ninyo à part ba mise moi bima sans passer par un orchestre mobile. Non sibi. Ah mais il y a ça la casting, ça la ninyo so Vodacom. Merci. Siko elo ko na pon ba na biso ba yeba makamwa te non. Soki mwana leka kuna te. Lelo ba fitinga sala ngasa la ngopete, angaza na level ngaza lelo akoma te ba ko tia misu parce que asala ke da kombo ba tombole ke da pa mo pao. Siko ba mo donda, siko ba effacer makambwana. Utapamba makana sima mutu nzamba kitate. Mais faut reconnaître, faut pas reconnaître ango. Bon ba mo ta bimaka na banda a uti mbamo banda ba ikolo de 2006 à 2020 à 2020. À 2020. Rolonga na te. Congolais zaneka hypocrite. Tika na polémique wana batu nyonso ba yebi ba vidéo eza awa. So otali ba vidéo et archive ya mopao. Ozomona que batu bazocha ba commentaire timidement. Or eza ba vidéo moko fo batu ba chaka ba commentaire ba tombola ngo ba partage parce qu'ils ont fait partie, il y a discuté qu'il y a histoire. Mais ouais, on va partager, soit ou bien ce bah une vidéo à Mopa où il y a bien na bakora, na bazénith, ne ba kana so il ba bercy place à kabula ba maman putana ou ba binakana. Ou azay ko ba que le transfert le plus cher, hein, il y a $600 à pamba au ba somba na orchestre na ceux qui vivent à la musique à ce moment. Il y avait PC ouais, na talent entend ceux qui paient wapi na utawana $600 wana au basomba qui au akazaki oyo nani Patrick Ngubi ba ini Patrick Ngubi parce que Patrick Ngubi a dit la vérité. Non, moi ma belle Patrick Alobakite a manqué mon tout le monde respecte. Ba congolais c'est ko ba congolais la vérité. La vérité. C'était ça. C'est normal. Quartier latin, c'est un grand luxe, c'est un grand tchatcho. Alors, que Colongwa, et ça, le Colongwa, c'est un orchestre que côté réel de Madrid. C'est tout à fait normal. Mais même il y a fait monter à Zouana. Bah, tu as joué monter à Zouana. Écoute, tu vas signer un contrat légal il y a 2 ans, non? C'est pas ça? Oui, 2 ans, 600 monter. Il en est 3 mois. Azo sur 15 000 euros sur Azo yango. Azo $25,000. Ouais, $15,000 valeur à 25. Oui. Si go orchestre ni yango erobimisa mbongo wana pa pesa musicien. Et fan de transport financement ya nani Faustin Diata melata bière. Ba kende ko récupérer Akima ki susu. Akima ka koka moto te. Bon on paye Mutalia mbongo wana za venanyo vio o ando encadrer ba onanyo ando beta kita wana ando bete ye matem ta zombongo garçon o azali mana orchestre bando beta musique nanyo akufa soki bozin soki bozin so ninyo ye mutalia mbongo ma ye mutalia mbongo parce que epsaka e zela ba ozo awo ni ba ko jouer ba pesa transfert wala bakabola na ya kaka volontairement te ba ya kaka ndina ye te ba kena d'abord ko sa casting tango ake après Kimi na lisusu selon Patrick Ngubi après nde mo linga wenge te nga yo kai ka ndo linga ndake ni wenge mais na wenge simba kite ya mo fala kende na nini fera bengala kai akenda BCB ba bengala kai jiba misa so bina roi nani moi si bloqué to l'équipe trop ba bengana kai ko futa fulai ayebi mo kasa na za concert tango ke na latine ozui li passa ozui ba bilamba oboko mo ke ba concert
Master ne wana ko abenga quartier la te Real de Madrid. Pour moi non, il est le équipe de OK ça y a munene va cause ça va rattraper ba Robazui. Mais oui, abenga Real de Madrid. Habitant le côté latino, Real de Madrid. Tu sais ce comment tu s'épelite. Voilà Master Ndolo. OK ça va il y a un mouvement moko Et puis Patrick a parlé qui n'a libanga oh biso surtout il et l'autre se rappelle oui mabanga kofite comment est le quoi ba parole nzembo Eventually Patrick Ngubi Gino Winge John Mukamba chef Majunda Giboston Betim Piana Andiki Senda Jericho Folo nani ayebi libanga na abi efandra bondela ki mopa opa bwaka Patrick abi bwaka mutu na tala karato fulama abi ton ba bwaka nga kufa abi donc abela ki kio donc na quartier nani ya kolobisa esusu abwakio siko yoka ti lelo toyemba ngo lokwa refrain nzembo tika histoire ba changer ngo te ata aboya bango donc ba falsifier histoire bango do auta de neya ba mo salini non Mose Malanga ye wana mais interview les caraba rappelle que toujours au ta quartier la tende roki mangota et puis ça qui kanda mo so lobi lobi partout place au bas c'est toute une identité ma chère c'est identité nene taka banzembo tobina ba héros national wana ne ba chorégraphie les arabes on a ba bilonga ya ba et puis ba vandi na péro na bango bazo rappeler que non 2002 meilleur chanteur mais avec quelle chanson nzembo pas nzembo pas au point niveau bolobela ngote que non carrière ne non c'est franchement bah yo bi au biso ko la Congo c'est comme si ba journaliste ba ngo banga file ba ngo banga ai bango poser ma question mo te que non où ils attendent sur place à Outara mais maintenant aza siko na challenge ya donc approchez-moi bataminene balata complexe là et bon ma complexe mais oui mais soit azimo pas on a plateau bon moi nous c'est ma question moi il y a question mes zangati na votre déjà pour ça on va faire on peut ajouter mais efanja asala niti moi mini rébelliante ba B52 ba ngotu bazora ba onkunat asala c'est un mesquin asala niti moi mini rébellion moro ba niti moi batu. C'est pour ça que désordre des Kotaki parce que Batunion surtout basé dans il y a pas de toutes les façons. On a une ça rébellion contre nos parents. Voilà. Bah Mimi Chike tout le monde. Et puis na oyo asuka oyo bundaso so vigile tango so bango ba yo côté so esima beso ya bien ba salini na bon. Ça sali kopa. Bah on a embrayé information embrayé média bon t'as non zacle or vidéo est à place Zakaria azota la mon pas azola te lamba oh kasi kolongola étiquette te bon je sais pas ce moment ni vidéo mon basa la oh yo bazali na concert sur na grand hôtel na monde tout monde dans la concert fait ya Bercy te ona te nakin grand hôtel ah oui o betara ninyo ya taboulé je crois Lutumba Azaki na ba vestiaire ou na chambre tant que Kofi Azo se changer dans le même rôle où Azo jouer na Kofi il y a Azo jouer en afali lelo donc moi Bourou et que continue na kati systématique or na minute il fallait ba tombola vraiment mama si ba encourager ba honorer en fait ba pesaka Kofi ba honneur et tout son respect malgré que fallait à kozane moi franchement et dérangeant que fallait à Longwa quartier latin. Mais Azane a besoin, il veut trop prouver en fait. Ko prouver anande ezo kitisae. Ozo. C'est go tala Zakaria, sold out en ba tunye sold out ya guichet fermé, teza guichet fermé. Oh, parce que tu as sold out de l'accès. Papa Ayaka Mouraye wana zui 3e date. Bino bosara na international. Obi, so ki dimanche ezali. C'est 3e date ya nini ngombe. Oh, ça dépend. Oh, 80 000 sur la carte. Ma chérie, Ateki, banana ba vandisa makambo na poto. Ba onde ba vrai bana wesh. Bon, on va dans sponsor, ba sponsor ba somba, tam somo na somi tam sur 20 000 billets. Ba oza ba tamo ba tegla ba dabo. Ozo ba bon oza ba ni billets si la maman ba sponsor. Bana ngo ya ba wesh.
bazana bambongo te asomba tike ya nani ya fiwana aya kosomba so ya fali donc fali osala mintia kala mais est-ce que Fali Aza international c'est pas tous les enfants de Wesh qui vont entrer le problème avec Aya c'est que bana nyonso bakokota Aya Aya c'est normal ba games bana wana tout basala ba plein baza bana bakoli na bapoto baza en fait c'est dans eux l'ADN en fait après c'est une semaine mais il y a comme 5 à 5 arena donc Fali avanda na ye alambali azonga na Congo to betandule na biso atika ba minene trop bani non amega ngai moninga we aposo mondeza nako oyeba la vie ingeza la fierté ya mopao ke bana na ngana bimisa mais ça y est motroye bonga les deux pour libandi ezala wana libandi mo mais ce qui est kobetama c'est ça aussi il faut abattre non na ba aboutissant maman baolinga na perte tata et au moni eza na sens te que ba réservé eza na sens que ba clause o ezali litigieux eza trop ebele na mamba concert à le 2 aux hommes. Ah bon? Oui. Ba sponsor neti ba beda chouana ba mama Denise ba onde ba sombi 60 places wana et puis ba onde ba bando tekela ba babillet. Il y a tout ça là et ceux qui sont ba sali traçabilité ya ba funding et coti ceux qui za ba blanchiment d'argent ceux qui ba teki bien mambeze ebele et ça quand neti a fouti réservation ya hôtel maintenant il a complété ba réservation non ba confirmer pété. Ah mais réservation comme dans billetterie c'est fondé déjà. Non billetterie non fondé. Non fondé. Ça va order pre-order. Abonné fondé. Non. Ah bon? Non. Bon on va traiter date de où des prévente les 13 va billet bandité. Et bah ça prévente. Non bandité. Dans ba litige ça trop donc et ça même pas dans le sens que tozo banga beta toi beta non yé moko personnellement tant nga stressé ba litige eza trop pressé il faut que a quitte non esprit nazo baté yani beta au moni bana lokwa ba aya na ba maître Gims entre nous baza na ba on a ba code ya ba François na tu vois. Si ba vendre ça na ba makambo ba pesa ba code ba accès ba makambo ba systématique donc baza na ba soso pembe passe partout talaka ayazo ça la 3 jours koleka bien c'est 3 jours ya plein est-ce que uzo mona weza nga pe na olo bondire ba sali pe mona on kwa cha eka libaya omoni ayako ezaka ma privé beta 2024 va stade mais abeta ka to muti mama uti mba moninyo hôtel arena mba même beninyo Paris la défense abeta te mba mo stade de France à sauter. À sauter mon stade de France. Banana basi bazana ba on déjà na ba code ba déverrouillage ba France wana basi ba vendre na ba ma solo makam. Azobeta on penda pe pona robeto bezaka lokumu pe ka beti stade de France. Non, beta penza ko. Azo mérité. Azo mérité. Comment tu vas béguer comme la reine? Atiki ma solo. Yem to alongoli défi na minute. Gim sandi maraye. Nana streamera aya parfois, moi on a fait un streamer na aya. Ngala mona Gim Sénégal, non, bah Sénégal malien, bah Mali bah Sénégal. Asa malien. Ateka disque, ateka rapide disque. Ateka ko? Ateka ka danger. Oh. Aya blague te. Dona mi na doza ya mi bali ya Gims. Na moi c'est aya. Aya. On va dominer mikolo ba. Oui. Bah Rihanna na ba Beyoncé ba yebi que reine moko aza na France c'est aya point barre. C'est comme ça. 3 jours, on a le 29, le 30 mai, et on a le 1er juin. Ben oui. Wow. Le 31. Le 31. On s'en plaît. On s'en plaît. Bah, toutou, bah, ok, même bah, américain, bah, toutou, bah, ok. Maman. Et puis, ils appellent comme un noir. Au moins, Mindele. Mindele. Et bon, il y a Gims, nous, à bêta, na, Champs-Élysées, na champs, sur les champs. Plein à craquer. Il y a qui peut faire une date, mon ami, on a pu. Il va le déwana. Acha libaya kaka. C'est compliqué à faire kaka. Oui, acha c'est compliqué. C'est compliqué kaka. Oui. Acha, il est pas acha tonzi mara. Et pas acha ba bunda na kaka.
Bon, Nathalie, garçon, moi, bien. Mon père a reboire biso na hippodrome na juillet à 40e ya. La net les a saturés. Bah juste sous la reine, yoa ba che wana ba oya malem. Nathalie, na eu petit moi ça la émission na TikTok. New analyse. Son idée ça là bon, mais et pas bah ça les ministères boit. Alini kaka bango ba live moko. Ce ka bandi ka pas ba bandi ko signaler 3 fois live equity. Ministre Lelisi bango. Lelisi bango ni kaka bango ba live. Na ba tenen ba sala pour na ko signaler on même en balo ba ils factuel. Et Fanjo pas na promotion non moi parce que ça les promotions. Mais Azan est loroté, il est troublé ma chère. Ah troublé. Na radio zoleka na radio na Skyrock eleka. Ah bon? Ah Skyrock on a battu place au baki azo choper. On a battu na. Bazane na temps. Temps wapi? Stade de France en attente là ba aya ba bandi le oka ba aya bazalo quoi donc ba miteka déjà. Azan même pas besoin de promotion. Azan même pas besoin ba fingele bat. A check à date, batu basombi, c'est tout. Et puis tala ayawana ndingo bina TikTok ya Stade de France bazo chani ada makasi. Ah makasi. Wana produit na bango wana mwa na bango ne ba bamboka na mboka ezaka ba kondi nango, c'est ça, c'est comme ça. Peut-être que ça ayena ki na ba martyr auto ndisate parce que wana pesa ba mboka eza mboka nete. Et puis style la musique yeah. Donc, bah on va se parler na on a ba France, on a ba Gims, bah France, bah on solo ils sont corrects. Côté Mibali quand début no bolobi c'est Gims, quand côté femme ils en ont aya. Ah oui. On est. Et Fanjoka na maweli ça ne OK kra ya ko. Yes quoi kanisi aye baraté akoma ba aya na ba Gims, toi zonga rumba donc en fait le gars ils sont bruts donc moi je sais pas. Ah oui bah là ça c'est positionné. Et le papa rose, papa rose mais mais bien, on se peut checker point. Azaye moko. Non, il y a pas de musique internationale. Abeta musique internationale, biso beta musique internationale. D'ailleurs beta. Oba bunda na bango na bata international. Abiso mona Congo obeta le papa bike non. Botianga poa. Botika ya beta. Abeta linga yango beta. Il y a international. Pourquoi batu bazolo bakibata ye poa? Il y a tiara banani poa. Bango pour la salle de France ba complexé te ba on a quelque bête na salle de France le kumu mais mon pas qui programme na nga le bay le kumu na lo ba yango trésor Congo la lobby émission mo ya politique na kinabi et c'est intérêt ya yé mo za nation te et ça pour na yé abimbo ngona yikota na France Congo e bénéficie de l'euro te bon le kumu Congo na nini beaucoup comme ça ma Congo o abete ya Nigeria kuna ba kumisaki ba bike no lokuma mboka na bon ils conseil na ye so le simbi ya fief yem ta mata ko mata likolo eza Congo temte mata likolo beta na été mais il paraît Damso asa il pas obété Damso pas na date après na date kana mbele na avril fin avril je crois le 29 comme ça. Donc mengo mawi ça na ko to bana yo kana ngo te siko yo efanjo okomina na niveau ba Damso po Damso ala pa kiol pena lo kwa baleni Kravitz makambo to yemba so abandi ko yemba ba français na yo kana ngelo monte dans Stade de France mois de mai ezama donc journée ya concert la net eza saturé saturation et comme siko na poto et le mona kini et puis ba noir ba indisi eta ba noir ba tia date beleka la mois de mai na ça comment pas azongi na Schengen bolo bani toujours dans le game toujours père attique la petit n'était non pas au non-stop dingue yo moko eba grand papa toujours dans le game ba bepse hippodrome na chose et puis des ba petit balingaki pe ba jeune on a ba games ba nani balingaka e ba nani ba nixa balinga you know balinga kim vraiment mingi après sauf ko ya ibsi biso gola ba seka soleil babi bo ya tia lambali Voilà wangiza baba na mabeba ça pardon wani bon musique c'est pas bien niveau soutenir soleil pardon mais ba soleil pe na ba niveau ba mais est-ce que musique vraiment azo rentabiliser vraiment la musique moi je sais même pas ce qu'il fait hein. Ça va nzonzi nini nga sala ça la beta ça la beta ça la beta za sala mukiza ko sa mille quelque ba ya okota on sala munene ça la mille quelque ba okota mais ça na chanson nini
chanson mythique nini o azana ngo eko benda banzoi. C'est ça le problème aussi. Mon père le bien aux alaba kofufil bo soutenir soleil. Ah mon père mona boyo mon père facha ko agoya. Lokola yaki na ING agoya. Ne mon père ozala. Soleil pib kaka. Parce que bébé promotion. Faire une disco folle ba. Boy baby. Non, faut aya, faut le 13 non ça pas soleil. Pour soleil abengze soleil aya qui parce que yali qui le 13 c'est ça lobby awa. Et là en plus conseil on a jeudi en plus. Mais oui, le 13 est jeudi. Jeudi na hiver makasi et bana congé. Je sais pas moi, maman bana papa. Exemple dans ces zones à Paris, on a dit sur le bazar de vacances, on a évité les vacances, on a évité. Papa MZ somba ticket concert à soleil. Ah moi na bino latino bokende ko soutenir les fanjoueurs à Kenda qui est. Ouais, à moi on a sur latino en plus. Et bino bokenda qui pas fanjo. Ada grand frère nga to tanga na lekini na IEC ada mutu na ngai. Somba bien. Musique ya passé, musique. Quand ils sont matiqués, il y a soleil. Bah, ils sont dépassés les gars. Bah, suis soit il y a pardon. Et beaucoup de bana panel, tel baga ndimara non tala. Que va va dépenser. À le vide est mérité oh. Et les ça femme le bon tal. Yeah. Bon soutenir soleil. Moi na latino. Bidon ce lobby qu'il fallait vieux écouter PC makambuke. Engra wana. Au moins ça va vite. Tu vas venir te. Bocha et Franjo pedal au boko ba kofi. Omoni côté mususu hein. Maman Franjo azai ko nyolusa luketu wana nani anga au monete. Azai pe ko like ça qu'il était vraiment. Ezaka ya moté azaki na volonté ayo. Volonté, oui. Muzomona yango pe ba pendeke bébé. Ezaka bongo même na musala soki ozana ba employé na yo za patron. Muzomona ke moko a force ka sala musala zo mi pesa azoya à temps à l'heure. Ozoka wana. Dès qu'on a quelqu'un qui fait à l'heure, azobi avant caméra yango ye wana volonté. Beaucoup de la 8h dans 6h c'est wana. Après on kede pe mutasuka. Kasi makamu gère tonto zozanga yango wana. Ah oui. C'est ce que ya zozanga. JR33 aza trop lent. Aza trop froid. Ke ko isa lunette kuna na ING arena pesa nga kanda. Trop fort. Azobanga ba projecteur ça rambo simbio courant. Yo succès fort. Ben oui, parce qu'il azaki na angoisse. Il est maman mais bon ami orenge ki na koma kezaki ya pamba faut côté esprit. Au moins ya illustré. Ya polele. Au moins ya illustré. Koyemba malongani o ya ilusa yemba. Asaka akotika expliquer azobina bina ka wana. Fa betaka bank, fa betaka noir. Fa betaka ifungolaka soto beta no ifungola ye. Kasi nervosité, angoisse aussi. Moi que mon père comment maîtrise ma casse grâce à maman. Si na mona yi abaya fort atel ka bi alingani cha lobelo mo metalaka na podium oyo loba boye muto makila mabe ko misusu matière les sous image ba ya ko filmer tam so ka ki somo wana moni pipi ba projecteur metala ndenge matala na sala ki matala na sauter azo mata azo mi bimisa kutu mo pa kuta attends bibi ta petit donc petit vraiment zo mema na game ko donc il y a mutu akoma ndé penza ko il mettait le show quoi. Mais oui, tout ça show ko il a allumé le show. Monde on n'a pas battu alors faut pas au kotango bon faut pas au kotango so au kokate maman yo bon yo quand c'est succès ça facile alors c'est pas facile mais yo mutozu opportunité ya koya na poto aux grands chanteurs tu chantes bien papa tu n'as pas conseil à pas ba soleil et puis ya mwana zo bimisa ke mon père zo fou là bas na mibalité pourtant ba ngo bosser matalana ye wana matalana biso tout le monde matalana ti ake côté le maliboso oyebi tangu nani somono mungo ezika ki bon pas lo ba ni abenga ki matalana abi matalana kota mbala mo kende ko boire ba cri ko sala ba interprétation kasne zo de blanc na so ngo poigne blanc na ngo ma Julien Mataro a sali nzembo na JR33 nzembo moko te non ba sali na ye nzembo ba yembi na ye ba lati ndenge moko
benga ba masano tuna osala nini asa courageux te bandeko nanga bayebisa mablana kosoleki na émission comme ça G33 yango alongwana parce que mutu yango bapesi bakambo azokobima te yo asi passe bapesi sozeki bablana matala na ye wana abimisi ti aye kobimisa cri na ye mo matala na ka awa esali succès banani ba comment nani ba asali yango featuring na mamasi ba Bill Clinton ba koyiba c'est comme ça dans la vie lui-même amataki awa lobaki yango habitant kutu na bimi liboso tant ozotala ING arena nende balata ki pembe tant bazo pousse en liboso bazo buaka on voyait qui en tête matalana abi famille na mo ba vandi liboso TV bazo tala mama biso bazo lela bazo sauter lokwa neti muto atie bu mais il dans les shows animateurs et tout si comme mon père lobaki ni abi ye na ko bengi lokola koko na ngai poso nga na lembi aza lokwa bâton de vieillesse na nga mon père lobaki yango donc so nga na lembi ko boaka ye mbala moko abi so ka totala ni matana biso ka totala na vie ebiki asa transmettre nga na badio boaka Diego akeni na gospel so mo Luka place na o s'imposer et bon 4-6 mazana ok na gospel nini kana mona kaka okoka na il a pas na frustro la balle ko botela ba jouer ba obeta na kati ya so ça analyse oui c'est ça la famille na ba famille pe ndenge tam so okoka moto exact azana analyse monde tolo ba eza poto booster azana déjà na mio rengeke il faut ka ko créer kaka image moko boé ko esprit en fait tu vois nature il est calme hein? Ah ben si tu peux pas être une célébrité être calme hein? Il faut ça agiter maman na biso tala ka efanjo siama zima mako siama sia ko do ba ko siamine obosane na bien tala omoyo musubo lo bako to finga ka ba coupa rouge mais coupa rouge on a mon romnene yango akomi aza comme na stade de France ah oui ti aboti na mwana tala mwana boti akomi na avocat lelo andimaka bien. Et puis il faut qu'on déclare on babi efanjo zaka penza ko loba ke ngai na kokoma moni efanjo tato bi mabe na me ande courageux aza courageux et babi obi na bino lisolo mo bande ko na bino lisolo mo moni efanjo prophète mo bo to zaka osambe ane kala a prophétiser pour na efanjo abi efanjo yemo azaro loba bi ngana kozala grande star grand chanteur de tropique ngai obozo mona alobongo bo tina tala na lobongo na nzembo ina faire banga ko affronter mais fanjo affrontera na courage OK na ba français na yekoli ya misu makasi na ba 49 ans bo la yeke na bino susu te bozo ka bino ka masolo bo komi kuté ba toi c'est bon là que sinon on quitte encore na lembi na anniversaire à quartier latin GA33 bien c'est Sabino boso baba billet acha aya na po moi munene à Toré je sais pas ça la moi style moko boy ça c'est attaque te oza calme boso baba billet boya ko mona ye ça eta azota ça blo wana tout te fanjo yaka déjà mbala moko si akude mama kusiamine na coupa rouge Koi obi yazu azu avantage ku ba omba bazwa te omba pese nzembo bataye bana konkwata zomona ozupe na nyo maya se papa MZ arrive pour makambo changer oui non mais biso to lobaka parce que lobeli siko te tam so aboni maman eza makambo ko lobela te yo tam ba ben ko ça la entretien d'embauche au côté esprit te bon beaucoup de esprit te au côté ka esprit o roloba na rolobi esimbi te so bazio ka l'essentiel est que o mekaki mais oyeka oye foué boy bon bois qui so salaka nous zoom ça mon intérêt ba bo ça o ça lan surtout ba kato mission activé kene ben oui ça mbang do ye parce que ça bon azamuta nini rejoindre yozo na monde ya ba requin yozo ozocha qui foué boy soki te boye mbate to comprendre mais on a belle foi aimba bien papa MZ JR33 mo pa o ça pesa qui déjà passe ça pesa yi raison kokati ezayi moko azomi salade tala ba Eric 4 sim ndenge bazo bunda 4 sim babela ke poani abeta loketo il joue au synthé abeta à guitare ayembaka ce babengi na kombone a salipe à faire démonstration, il y a de quoi il est capable.
Même accompagnateur au de Zapo, abîme l'éclairage, tout le monde est le local, accompagnateur mon Zapo. Au moins, pas publié, on est sur bêtiment n'a publié, à l'autre dans TikTok. Mais yo, ça le moment où le monde dans les salons, yo mon anda au bimapé. Il est pas ça là, on a mais asa trop mani. Comment ça va vidéo? Allez l'émission. Allez l'émission, bah y est billet. Mais papa oyebi bon. Bon kasiko exemple. Bon yo kasiko na beta bino bordure. Oyebi vidéo oyo fanjwa ka poto mbali boso. Yete mutu azoko finga ba wenge. Oh mususu na tala mutu. Oh mususu betala oyebi vidéo na non? Ah, ya mwana. Ah. Alors que JB. Bon, t'as démarrer. Donc, tout ça pour se faire remarquer, pour Ami Van dit ça. Que c'était l'occasion, fait le larron des français baloba. Maman, et ça quand on dit ça, on s'en dit. La coura, t'as la courage à botter. Ah, moi, là. Anglais, English for Africa, mais à béton, on a à la Suisse, à Zemi, c'est sous Nikita Banabimisa. Le roi Banzambe. Il faut en la vision la vie. Il faut autant la musique. Une photo en Europe, signé na mairie wana. Yo kana télémobile. Na télémaki. Abuki maseke. Obi série avant et Fandja Kota. Obi avant et Fandja Kota akota ba maison mususu wa mabewe comme c'était tube. Azonga na makolo ya mopaut. Obi vidéo bazoro binana o azoro yembela mopa ngonga ngoyango yo na o akenda ka anniversaire à quartier latin. Azonga réconciliation. Oui. La concert ya Nino ya Invest je crois voilà. Ami kiti saka azongela mopa parce que wana eza genèse. Ozomona. Il sait ce qu'il veut le gars. Aïe que sans vieux oyo, mutoza na clé ya musique ya kongana ata aloba kango ata tozaki na mwamba différence azaka ka vieille muto Alexandre bazara simana. Et il le sait. Batune ba oboma. Tala matanga papa Charles. Voilà. Batune ba boudé ba bitiko kinete maboti courage abifuna kendega ayaka. Donc tant ba obungisa na ba biblo ba Élysée na ya ba défendre ya obunga ya mama mi pazalakati ouais mama mi azalaka ko ya Charles pazalaka azana kini oui na akenda pa mopa na ndako na niveau ya lingaka koma bayebisa ke po ozala wana fo rambo azala te yango wana mais ya kanisa ki so akota ki ba systématique ya ba Élysée ba deux fois nda alongi ndule ya Congo mobimba c'est là où il s'est trompé ndula Congo na succès musique na se beta pour longola on fozana allez mon Paulo quoi za décamètre azu so bimisi mama si avani se na ngwende reni wa nana wa longolela ngwenda mais oui que mon papa présenta yena fera biba o mibalo yo lelo swa ina mama alobango tongo ça ba o mibalo yo ah oui ya on tout le monde lelo mon papa prophète yo mona jo azapamba vous blaguez avec ce monsieur hein présenter ba o pena mibale ngana kamwa ndenge nini mama si akokara papa ngai na kamwa Mutabize wera bomo que 50 millions contre la quartier na 50 000 dollars ya contre quartier la te tika okeswa sans blague so to lobi total affiche ya ba chanteur ya ba nini ya ba quartier la te affiche eleki muke bat ba kokate ba ebele quartier de la France ba mission ebele donc aza histoire to longo ba mission to chisu ba instrumentiste ba oba na sima kasi yango na prosof eto sa live ne bandela nga lobby ke le se mo pa azati est-ce que musique yo sa souffre na Congo te za nango souffre la tu basé belé mais pourquoi bima eza souté net une musique ne biso ba congolais to linga talent mais faire il n'est pas vraiment trop courageux et fanjaro ni atabango nyoso et au moni faire aza comment je peux dire aza surnois aza muto ba crochet court mais diabolique omoni yesiko nenga loba ya ke na makambo selon temps na selon ndenge maweli sa oto benga nesko maweli sa donc maweli sa ndepenza mais pe mbangu mabe talaka est-ce que stade défense msupe za pe ba bureau tane di maweli sa azwa petit moza bana ba koto a tcha bona ba nini na e bazo former ba horizon
te maweli sa côte azwana eka code ya ki défendre famille fumula mon père asali 39e na quartier latin abimisi bato ebele siko bamaweli sa basali ba 20 ans mais non babimisi bato abimisa ta dormeur moko te ata mutu mpe te siko bozotika siko banani perdre de temps makolo kondo abimisa mutu te akobimisa te kape na ora wana te mpona baage oyo bango baza nango baage mopo abimisa ye déjà bafali mais oui nasi babima bafalisi babima bakuti batesi basalama na orchestre wana bavoyageaka déjà babetaki bersi dans 30 à 40 ans nayebi te soki etelema kaka na 2000 mopo ozali na combien 44 ans ntango abetaki bersi abeta bersi na 43 ans 43 43 ndeni ya 56 kai calculate bersi ezali na 2000 44 43 ans te 44 ans bon na 44 ans wana na baministre baculture babongisi babiloko oyo te miziki oyo eza sikoyo ofali ndenge azali na presque 50 ans nabimisi ata motu te akobima mpe kaka te bon ezaka mpe likambo aora po bimisa motu eza orako bazala na basepela moto aza so eloko wana namona ya fabrigas tala fabrigas ntango bamisien babimisa bayebanaka baneti baoyo baibrator babina file yamado ya animateur olobi wera pa bimisi wera pa aza makila wana kobimisako baza kona kofi si bazaka nango te jibeutamiziki azalaka te likwa jalousie mwana miziki azala te ndeni boso mona azala te mponi bango bayemba biso bana binadama mponi baboka bongo aloba ngo mpa bimisa motu te jalousie wana esalaki nde masana oyo abimisa bato sino te bamisicien bazobimaka na bacontexte wana oyo bana mandike bakenda baobima mpe te bana mwana wakenda pango carrière moto ebebaka boye nani wana petit babiat namoni elongo na tiktok mo azomema jupe moko boye atie nzembo ya fanzo atindaki message alobi ayembaka banzembo na ye te tala na niveau ya moto ya mabe or bango nyonso bayembaka banzembo ya kofi na bajongana babetaka ya kofi na kofi etalelelanga te ya mwana potoko non mais apostrophe so nzembo eza récente aza na droit so nzembo eza récente ana droit opekisamo ana étoile témoin non eza nango problème te ya kopekisa mais ça fait quoi soki ayembi bato nyonso bayemba na bango banzembo efazozana égoïste alingi kopartage gloire te il est mauvais apesa mpenza kisi nzoko ya maloba akende kopekisa peti na bino ayemba su banzembo nanga te eza normal te sa batunaka héritier yango lelo mpona bokobimisa misien te héritier azangisa tese ope mais pourtant héritier alinga abimisa mobali ya sara tola wana ombala na yanda oyemba bi andoyemba kitoko nanyo kumekune kimi ngai andoyemba bie meme nde bafingi mawa alongona na mwana jeune fille ope soso mwana ya tikali na koto c'est pas bon ntalelisi sara tola omoni osuki na lelisi mwasi azalaka na australie wana azwi nzete eloko ekamisinga azwi nzete atie na nsima na ye nzete yango siko diego ye siko sara non bato bongo tika basala asali bien asali bien bakoma la justice soki azwi likambo ya moto tanga avandela mama ya kofi asala rana na moto akufi mwana mwasi bato elombe akufi sara azokende koloba makambo sara aza moteya mabe aloba mabe asalakomaka jenika akufa aye kosala mosi mpe mwana mwasi yango yanga amona kolanda bango alobaka bato bakufi basara wana baapamba te basara te mama wana ndoki sakaza motu mabe sikoyo eloko eleki mpa mombele wana garso moko akuti na munduki na boye balobeli yango te ome eza te mais presse sikoyo soki ezalaki kofi moto asalaki biloko ya marke wana
amaka ba respect wana eza na ba M6 eza na ba M6 ya David Mombele kenda bo Mombeli mbeli biso petu ba congolais azune ka idéologie mo esimbi nango comme na bato ba kenda na ba yebi na ba on mbata mo wazela tozaka garde l'émission wana ko yopo ko le kana émission olobani kula papa mama émission na Pandora leka kuna sopela ka mai ne longi bobosani ouais musumu te doka wala atona Pandora bino bosaka ba fille bokotaka ba partout David Mombele ba question na zo on fait ça question terre à terre aipse Kofi mais Kofi on dirait que aux ana baisse siko azwaki Kofi à pied levé Kofi a bossé que eza David Mombele kinda bon qui se dit le cœur attalier siko Kofi a télé mais yo zana otite petit wana otite David Mombele au jour so abomisa biso pardon mais baza pe ba jeune courageux quand même oui ba yepe ba poto lobby aba oluka na bango nani ayebisi mboli na ngalinga basi o aba bassin mais yo lo bayi ko balanga mais yo za na bassin te wana wa dina kati akonda soupe on a teni ba souci ko sara ozanga pe mobile ya ouais la mona pas akeba ko dine pe mingi mabe pe na souci alinga papa mo ani bazala Joanda Serita mais yo za fia nengwana na vie fo ebelo nyo lingi yo za fia nengwana vie stabilité ni nango o van sa von bal je peux ko ya na posa mi bal baba yo ebi Bakarine wana ba ambassadeur te banana na bakini wana ben voilà obima na vie wana souvent pour ça bima na vie wana obimi na vie wana comme fille de prière soit au poni soit oza une femme au foyer ou bien oza fille rando parce que mobali monta linga amani na kena ke pa vie nanga yepende amona te mobali afandi si ofanda comme na social te mama keba na esprit wana aza trop yanki quand il a trop yanki ye mo aloba ngo non er moko tant mozaki na libala er mo fona benga vie nanga papa mo na ebite ke ba vie nanga basunga nga mo 2000 mo 3000 siko mobali ni olinga ke ba vie na ba benga ba pesa wana c'est biso yebi na ti moi so nga kokate Karine on la fois été kokate alinga ka sana bongo na kokate et puis mobali oyo wana senti complexé abukai mwana nzamba sali grâce nzamba sali oui et puis mwana abotaki na pasi nga kufa abota bombo mwana kitoko mabala nga comment mona mabala za nonka pona so ba sœur en Christ bon moi je sais pas parce que même gars personnellement na rosa na va na ndako so na oskola basani non je peux pas vivre une vie comme ça là non bon ndako sala ndeni oskola basani yo mo au moni bamba mususu bazaka très possessif hein tu sais un homme eza na ninga mabete mais nature ya mobali azaka très possessif na mwasi na au moni siko biso to baba simo boye toza tellement civilisé que et puis ça me dit ok à ta supermarché comme ça ba légumes mais on les 5 minutes non ça va pas donc non mon année na komi na kaka mo boy ko karambo te rambo non obi pourquoi non ko karambo parce que to zala né partout yoka obi nga na ko kana rambo parce que to bando zala né partout to bando voyager et puis to bando solo la mingi omoni mais ceux zaka yo tikala ngana ke non ça va pas na so kutena muto ya yo bozana bila yo te kasi yo nazo kasi neka na lo ba muto ngo zaka boy omoni zaka boy parce que aza muto ndu sapé moi ça parfait azate non moi ça parfait azana été mais mobali ndu sa netinga to solo na biso to yoka na biso mais il y a des hommes possessifs c'est vous qui avez la raison même pas ça n'a pas bangolo ngate angosata facilité même ça ndako alingate ozomona non tâche yo sokotila moi c'était on a raison que toi ezaka kosala choix bien papa eza na choix bien eza même pas question ko sukola basani wana eza na onka moi exemple moi mkemeya eza na mibali oyo balingaka te basi na bango bazala des femmes publiques balobaka to akenda ta na cinéma na ba camarades na ye en fait moi si azapé na vie sociale na ye tu vois moi si mo boazala civilisé bon na ba te bon na ba
biso pe basi ya pe to linga indépendance wana pe ezo la pe valeur ya kimaba ya ko somba la personne blo wana mabe ezala trop te ezala modéré toyokana le mobima ta cinéma mais ezaka te biso mibali so tobima na biso tozali biso couple mo civilisé ça va omoni mais ezala mibali musu pe nozo mo ki donc ali pe ko diriger vignon sur toi donc azala neti donc mais si quoi fois ça mobile moko civilisé le roi ba mon pao le roi ba nani par exemple mais en tout cas na mboko to vanda en tout cas moi ça prisonnier était mon fauteuil pas bien et bon maman Sinda pété non maman cité mon t'en ça mon pao songe mbeli songe chuba atala na songe sonde ne pas dépasser même moi na msalo taille na mpanza le geste ne so pas azara ne yanki na paleta mso afuka maka ye muto adompta mopao akala zeko beta batu ba cabin mama si a changé nini caractère ya papa oyo na bolingo ko ndeko yuma zati parce que nous sommes venus en Kémena, nous avons fait 5 mois. C'est pas grave. Parce que Eza vraiment na mibali o balinga vraiment ko contrôler penza nyonso ya basi. Oyebi jomo ba banda ko linganga boye comme oyebi ka comment obenga chaque jour à 7h du matin. Je te dis, si quoi Eza oyebi ka ndé téléphone Eza otche na silence parce que yoka otche na silence parce que olali olamko oh tiki téléphone sonné 4 fois 3 fois papa pardon olobi bien bando olinga yo wana bolinga na été non mais déjà bande ko laksa bizali mabe déjà kasi te azoluka yo azueloka moni et comment qui restaurant moko boy Lopez Oseki et comme un restaurant mo beto kende en fait les petites choses ba fituité na linga ngote parce que na za moi si mo boy na za bilo na linga na ba caprice na mo boy omoni na cause na linga parfait mo boy to soso ya restaurant moko boy mais sur ça mbel mo comme ko même ba détail miki pourquoi on laisse soir restaurant na laisse soir restaurant mais nous avons pas banalité koi na poste photo nga bwi ko somba sima na kinite omoni akoma ko disanga na babilo miki moi j'aime pas ça omoni ngazara esprit ouvert to sur la mambo za plus important maman miki na au téléphone on sait que ignora qui appelle nanga papa pardon mobile bien ça dit ça ben moi ça va moi si na ça va bien mais c'est vrai que nous sommes tous même qui bleda na biso na poto ndé to même bolingo fuigo misu ba mito même on peut donc so moi c'est dans so benga fayamba so ça il va passer le robot normalement c'est ça bon si quand ceux qui ont moi si okomi bongo alokomi moi sanga zarazu a trop olingo gangela ba tout trop kebo non na mona sko biso ba africain to bibali mingi ba pesaka balingaka basi ne baso batoli pour akende libala préparé pour le mariage préparé bon batikaka moi si yo babala ki so kolamba te pa maman la bino bongo yo mobali papa no la ki so comment traiter une femme eza des fois africain eza des fois makasi oyebi na pesa bino exemple mo na tantine nanga mo beto kendaki pa ya camarade na ye mobali nazara professeur ya université sikoyo nzoka nde ba élève babengaka ye parfois omoni ceux baza na besoin soki ya ba question soki nde sikoyo yeze koloba te cousine nanga zo sepela te ndenge ni ba étudiante babenga mobali na ye professeur ngaso nazo comprendre pona sikoyo esali ndeni soki étudiante abengi neti pona nga namona ngo za normal mais pona ba mona ngo za problème ngabi mais nazo comprendre problème eza wapi te baza bana basi ngabi mais baza ba étudiante bazo benga professeur pour ba sur la ya ba interrogation na bango na université kuna ba syllabus na bango ezaka compliqué parfois omoni donc eza pe mentalité parfois nga na omona ngo za normal ba mona ngo za problème bah oui ndeti nga ndako wana ko inde bozawana so boboti bana mibali bo traîner pe bana na bino mibali ndenga kufanda na mwasi na libala eza kaka mwasi te maman ne fois la qui c'est même vous des hommes au moins mobile mora ye libala ayeka na ba agressivité moko asa
Mais c'est vrai que préparé, mais les hommes n'ont pas préparé. Non. Bon, ngai pa na ngai awa nga mo téléphone mo na même sonné na mbango te. Na ko pesi téléphone ta ba benga nga yamba téléphone mo na tala pe téléphone mo na. Omoni, wana ça civilisé mais mibali musu. Parce que ça a intention ma bête. Voilà. Moi si téléphone moi na pour na passer ça y a problème te. Ah mais voilà téléphone anda, les téléphone anda qui a fixe. Non, il y a un téléphone sonné, il y a un benga. Si on a un téléphone, il y a un téléphone, il y a un téléphone. Ah, mais il y a une place au télémi. Mais c'est ça. Ah. Et puis, si balingami balo bazara sur na bango. Au moins, moi, ça n'a pas ebsenga abi. Sur aux autres, trop moi si aux autres ça joue à comprendre faiblesse na yo, bando saka na yo. Balo babon. Mobile, yanga balo ba mi bal balaksa te kalingi, alingi ne yo mais. Abi mo so moni langa. On peut commencer ma belle. Mais bal non so bazara au sal au lati jupe. Jupe de qui me conseille. Là tu pona ngai, moi je pense que mobile alinga koleka moi si. Oui. Bibal balinga bas mobile alinga makasi yango mona la soki moi ça tricher et travailler à mobile que au commis place yango kasi yango ba monter. Et puis omoni bon elo mususu pe mobile pe fa abala pe moi si à niveau na tu vois ce qui aza moi si mon ko aza maele aza femme publique alors il pas à la homme public comme ça pour se comprendre yo koza okoza te oza homme public o moi si aza femme publique o vanse na ndako ezarate Nous compatible monter simba te. Neti nga na ko se rebeller ngam na nga na ko loba boy ko mataba live. Na ko se rebeller. Omoni. Omoni. Mais ce mobile na peut-être à peut-être match na ba match